que bat baye baraté qui tango finga mutu et tikala soit qui a fondé surtout na image en tout cas bokanga bana nyokati bana nyoka ba jida ba iscariote dati nga na yi dati bana mukie OK na yi dati mukie mwana dadi kitamba na ba regret mwana fallait ba ki musala o papa na ndingi taza osala ngo ils ont des difficultés belé peut-être o ya yebité na musala oyo OK et aza quand même na maîtrise voilà fallait na maîtrise ya koloba mais à lobby à bouki bordir à bourizaï à police biso donc ça la peut bien té et ça ils sont niti et ça sont niti comme moi na so na batata na akomo na batata na ça bien té comme ça moi bazoza odasa kotanga koma mamu livre ninga mabe na wa mamu livre zona kitu vanda yo peno lo ba solo est-ce que tu le beno siso kangi so tani tongo mais akoka ko zo koma mamu livre te matsango likolo ndingana asali siko mabe place bolamu mamu livre asali na bato asali kana yeta asali na bato belé vous comprendre loba na makamno za ngo bezo pona mambo no me ko zo kumbo ya mama olive exposer yango bamabe ko est-ce que Belleville mutaza cause ya makambo na nyonso tikono na moni mutu abebisi théâtre te mutu na mutazo bebisa makambo na ime théâtre obebisa onde théâtre te makambo ani zela kutava Belleville kandia ya parce que si biso pe tozala gite batu bazaka liboso na biso songi ya laka makambo nyonso ba 12 mwana kutu oyo komi le 12 mais wana kuni zela kanai salo bena kanai batie au bouton au lelipe on comprend deux ans makambo ezalaka déjà donc quand dit yé pas une style na ye na ndenge na ye asamsa na ye zaka qui ba sepe na susté ba créolo toujours un problème on comprend pour mais pourquoi ba sepe là na hôtel c'est que on sait qu'il faut la dire tumba OK yaza tumba yaza maya pembe yaza maya océan agarda saleté na nzoto ayo ko tumba. Eh, pardon, Gabi, hein? Gabi a passé un temps quand même, thème. Donc, à Tumbate, Ninga Yoka, le roi Seigneur, pardon, Vanega Kimia. On a mutazo timu na libulu na ye, on a mutazo sa chemin na ye. Atolo bateko, comme la ginga ipo, na yebi sustain na bosan. Parce que bisu ton tolo babo, to bosan na. Hein? Pour tolo baki beli, to bosan na. Mais, muto yo lo beli kambu, a bosanité. Ok. Ibuta uti okufela mama azandinga azana mwana tiki ati koluka ba problème pour maman okotela azate Voilà, bienvenue dans MK et Yokani Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. Surtout vos suggestions, vos remarques, ça vraiment le bienvenu. Surtout, et pas vraiment votre humble serviteur, le Mingazo de la presse, fils à papa Clark Kinzonzo, garçon capable. Merci déjà pour nos obosala pour Nabiso. Merci déjà pour nos commentaires. Merci pour nos partages. Nabiso, on a le bakar exercé, ça la mort, ça la simple. Yom to coûte un biso pour la première fois. Au s'abonner, au partager éléments, au s'abonner vraiment, au s'abonner, au bengi ban. S'abonner aux vraiment bien j'aime na bino ba commentaire na bino et ça sera vraiment les bienvenus et vos orateurs na bino ya côté la biso du début jusqu'à la fin c'est une façon ya ko soutenir biso c'est une façon ya ko sala que mosalo qui est liboso pour que tu la bino ba bonne humeur tout la bino ba bien au bino bosenga biso en temps réel voilà na ko ban émission na ngote sans potin dit un grand merci à notre mamouche na peso bambo de peso aux alliés en tout cas la patronne bambo de nos peso aux alliés pourquoi pas toi je suis qui est derrière la caméra pour mon salaire qui te merci beaucoup Nalinga Konatina et la grande famille en tout cas il y a MK et Yokani Bisonyo toujours là pour nako sala mon salaire qui est liboso car na lobaka l'actualité nous oblige tous a toujours on a pour nako servir bino ba qui affaire au trokenango jusqu'à la fin épisode de Rosala nako tambu ça vraiment épisode tu to koma na suka l'autre za bongo na star na bino bolinga mingi na kombo ya mama epela yepa ya loba sa moto to ko moto voilà merci Montréal ce qu'on a déjà prêt au fond la Arabie Soto et m'a invité nebiso mon kola lelo la star maman epela auto PC bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonne santé Siko. Non, Siko santé ça va bien donc il bouge qui il n'en a pas mais ça va par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, ça va. Même puis là, année ni ba maladie, ils ont la même c'est dit à quoi. Ça va bien na biru ba tête ba ko me côté boye. Pour de te capé bino. Ma belle, ba tête na maladie to ko bela te ka fuba meka yo. Te to ni kaka. Ah te. Bon attention na no meka on attention. Te ba ko ya pe na nzela wana. Nzela attention. Na ebite so ba ina nzela na. O meka no pesa la mingi. Nga meka bango te bongo meka ngande. Kasi comme ils ont meka bango te yango bango bazo ya o meka. Ba meka na bazake no o ebi kaza na puissance ni ba meka na bata na force. Parce biso na bango to meka na te pour nga bango to na puissance monte nga puissance de divine. Ouais nzambe. Donc so ba ye kaka ba ko arrêter parce que nzamba zali. Yo puissance divine bo bango. Na éviter pour yo te bi ba meka la biso. Donc nzamba zo batela biso. Poza problème tout ce qui est goleka so eza mabi po so ko bela so ko kufa ndikala OK mais to bela kaka mo to bichi oga mtu msusu kuta bela makasta kufi vous comprenez et donc nzambe tanga battre ce qui souffle de vieux amulai ataba meki baba magali banga na manga hôtel et puis sucre yango bako bamba ko kama banga baba mama banga po babuka bambumati na mbuma ngonde pasi oza mbuma kokoti mais pourquoi même mama pela bazo bamba ka yo pourtant musuzu o choka pe oui na bi ke bobi manga za hôtel ta musu yo pe na pa no choka pe baninga te o ta musu etika bango na ba mauvais souvenir bi te to takara pe ka eti to ko isaye te ba ko isanga te ba ko isanga te ngani na ko isa bango nga ko isanga te donc non na choka mutu te non na pesa mutu passe à chaque fois tout ça na une émission s'il faut parler la vérité tout le bas mais à choquer mutu net kala et au côté na makambo mutu en tout cas non na choka na mutu te. Voilà, merci beaucoup, c'est une bonne chose. Nous allons choquer mon touté. En tout cas, vous allez mais le comment bien. Voilà, maman puis en tout cas le ya kuluba ya ko solo la isa vraiment mingi parce que tout le monde m'a o ndezo kende te baté tout le bango za nini. Na ebité olana ki intervention ya moi na bino dati sortie médiatique na ye. Nalanda ki on. Otova ki on ndenge ni tango tala ki yango. Etake maman etake moboti tango tala ki yango. Nazana ba regret moi na fallait ba ki musala o papa na ndi mtaza o sala ngo ils ont ba difficulté belé peut-être o ya yebité na musala o OK mais fallait aza quand même na maîtrise voilà fallait aza na maîtrise ya koloba mais à lobby à bouki pour dire à boukizaï à police biso donc ça a peu bien été ils ont police bino ils ont police biso pour police na ndenge nini nambula ndé équipé pour la lobby voilà donc ça lui bien été ça lui sonite et ça sonite comme moi na so na batata na akomo na batata na ça bien été comme ça moi ya komi na soka moni ketine tikana binabimisa parce que alobi pa bombaki abombaki amoni ka bomi mingi ça ni de trop mais mutu fa bomba kaka batia ko bomba po soki mbongo soka tanga zali ko bomba ngo mabeza la été pour mabe bandai déjà kala soka ibaka no akokai ko ba fa lo bongo kala dès le début ko sila mais tanga bomba ki déjà c'est que ça fa bomba kaka bomba pe mabe te za mabe te za bien mutu a bombi na mutu a silisi ni tsukwa le besili a bomba soni so mutu a bombi na lobi te bontanga loba je comprends donc mutu a bombi a sali bien pour makamususu rolo bango boye pe beti bakaki ya makasi koleka na makanisi na ndingo za kanisa so na sali boye ngande na kozala aimer au contraire yango kuvinde ke bebe sur makambo je comprends. Voilà, merci beaucoup Mamé Pela car en intervention il y a Datine to mona qui sorti médiatique na misi biloko lobi ke so que ça na moto baby sa théâtre za Bellevue Kandi. Yoza moto ou na théâtre ou bo tibana na théâtre ou ba koko na théâtre ba mabe ko est-ce que Bellevue mutaza cause ya makambo na nyonso ou bezape na batu mususu bazape ngai ne sikono na moni moto a baby si théâtre te moto na mutazo baby sa makambo na ime théâtre ko baby sa onde théâtre ya musala ko baby sa onde te ko baby sa ya musala ko kota mabe ko kota kisongi ko pekisa batu ko kene boite ko sala boite nyonso wana te makambo ani zala ko ta va Bellevue Kandi ya parce que so biso pe tozala gite batu bazaka liboso na biso songi ya laka makamonyo so ba 12 mwana kutu oy comme le 12 mais wana kuni zala kanai salo bena kanai bache au bouton o lelipe
Vous comprenez? Deux ans, makambo ezalaka déjà. Donc quand dit il pas un style na ye na ndenge na ye asamsa na ye. Ezaka ndenge mokili ezalaka. Ceux qui s'appellent dans le système va créer toujours un problème. Vous comprenez? Mais pourquoi va s'appeler la naoté? C'est qui m'a dit. Bon, il faut pas s'appeler la cana. Moutonio ça s'appelle. Bon, quand c'est quand pour fourni boga ba tous ba lulio. Ba mso bi si attendez saler ma bé. Vous comprenez? Et donc moutaza moutou. Mutanza mbetaza na ba penser na yazo kanisa ndé na revivre. Voilà, merci beaucoup, mon pilote, répondre vraiment Kitoko. Mais pourquoi sortir médiatique il y a Dati, tout le monde qui date les gars qui est moko pourquoi qui met tout le monde na seba kuma batuza sali na kati wana donc kuma mama ya mama Olivier et tomba mi aza sali kombo ya sila bisalupe et tomba mi lisusu kazi na faire wana mais pourquoi ba komba batu wana ye ndé yango loko sali mabe parce que hier ko ko loba makamu na ina belle vie. Ils sont normal baza bat baza ko solola. Mais à quoi que vous maman lifter matson li kolonde ngala asali siko mabe place ça mabe wana po bola maman livre asali na bato asali kana yeta asali na bato belé vous comprenez loba na makamu za ngo bezo pona maman mbongo mais ko zwa kumbo ya maman Olive au exposer yango alors bato nyonso tout ce que ba komona neti maman Olive akomi bato musu bazo manquer même respect au fin maman Olive. OK vous comprenez on est comme siko mabe siko ya komi source mabe ya base mon côté non ba ke esali ke topola donc okoko toko swana toko bebana mais non tout capé ba maman bazala iloni sala obando tanga kombo ya première dame dans ex première dame maman Olive tanga kombo na ebongo donc oleni kasusu tongolo donc sali bien tenet ngap mana oka kanda na batutu yo bazoza odasa kotanga komba maman Olive na ninga mabe na wa maman Olive zona kicho vanda yo yo peno lo ba solo est-ce que tu le bano siso kangi so tanil tongo kitoko ta mais ça peine batu mususu oyo ne kombo lo lobiki eza kitoko te koma mama batu ba vanisi na kiti ngo babi eza peine bandeko ba collègue na bino mususu obaza derrière ngo oba ko tinda ba opesa ba mbongo pe ba ko sali kombo ya mama o bino pe boyebi me bo bombo ngande na yebi te nga vraiment na ba circuit ya bango na zala to yebi nga zala mi so théâtre eza na tena sali so théâtre eza tena na parler comprendre pour déjà ba na mitu toki na ba 30 ans déjà carrière to koza la toujours te pona wa mike ba querelle wana vous comprenez donc na kila sehemu sana ngana zombe ba osala mabe ba collègue wana ba osala mabe. OK zana muntu mota ko ba kia bénéficier $10 à maman Olive te alors tant ozwa yango ole yango osalela moi quelque chose na vie obosani bolamu. OK vous comprenez parce que ça comédie obosani bolamu bolamu epolate donc si on t'a salé au bolam, en tout cas, faut que c'est là au bolam. C'est très important. Tant aux sala mabe, aux vendre na télévision, na été sur les années, on a habité ba diamba ou ba mela. Pourtant on a za mela ba noa, na to mela ba noa ba kamuna. Ba noa pe no mona noa kamuna neti na mito ba noa izo mena meza ya ba rouge. Peut-être ils ont ko kabona mutu te za kilo. Pour me les loga bongo ba bêtise na télévision donc ils a bien te ba mela ta champagne pour poser mutu ba be na ba mbongo ba be na ba la on batika noa ba mela champagne donc ils a bien te ngai naza contre naza contre tout le monde oyo azoko tombola comme maman Olive na télévision na ya pamba biso na biso to potanati to potana bomona ndenga na yakati ngasoli eza yo na yende na yo moko na cotisation na panzo na fungoli maman batangi okozwa komba mutu to ko bakisa likolo po et ça bien te donc mutu vraiment ngana za vraiment naza contre. OK mais mamé pela lelo ndio komba maman Olive tomba mi eza sali na de tuer derrière ba traiter de makamu nyonso o ba traiter maman Olive est-ce que oza kondima que un jour maman Olive songa bino ndenga za ko sali est-ce que c'est oza lisusu non ya sala makampo na batute bongo bango batal bosu ba finga batambola komba maman surtout ya modèle o ma communiquer ma be vraiment te ya za mama azana mutima bo mama soka ko sala ngona ngati peut-être on a battu mususu. OK vous comprenez za mama oyo ya ba j'ai écoute te pourtant on sala ngati atuna ga vite peut-être atuna ga via mobile na ye. OK ke cheikh ndeni nenga sali kamo bo organisation mo aboy la ka epete ya sala ngo vous comprenez mais akosala presque za na motema bo motema bonzambe
peut-être yeko mangambo nyoso tu pas les occupé te pese pour donner mawa. OK. Parce que ba pese merci les ma finga ba yeko sambusa kombo na ye. Et pese ko mawa to talabi abana nyoka. Abana nyoka donc faut ça ka le sambo pona bango parce que za mama a boya te mama mota pesa mwana ni mabela mabe. Ata oza ndenge nini atoza na 2 kilo ata oza lichombe opeso kama mabele po oya munene ezala ba mama ebele bana na bango mibali batelema pe ba giflaye mais atikala toujours mama on se comprend atikala pe ka toujours mwana donc mama za mama ayebi ndenge na osa ayebi ndenge oke na bango yana message okopesa na mama na mito so tala yo tamso za ki blessé ki choqué na komona bana o alingaki bana o tamso abakisa pe un plus mama za ka mama biso nyoso toza kati bato mama sunga pesa ba un plus na vie so toza posé biso to la l'aise donc pour mama pesa déjà makambo so comprendre donc maman pesa nga déjà na ko ba de sebeti de 14 ans de toza na no c'est déjà ba nebele peut-être ba bazuka na 2 ans même si de to na ba 14 ans ya mama na nzoto donc mama za mama akipe bangote pour akipane pe bakambangote ya continue nzela na ya za mama des opprimés azali mama nzo mama aza mama l'honneur aza mama Olive Lembe Kabila attention et puis ça mène na basinyo surtout te ba nzela danger bazalaka mais bamona bangote mokonza tala pona kama Olive Lembe Kabila donc mama azaka na motema bo mama voilà merci mais après ça fait moi punition après taper ta moi mbata pour moi na mora yo kapasi après sa punition après sa punition abe taper moi mbata pour moi na yo kapasi pour so beti pe moi na te moi na oyeba te ke na sala ki mabe so ezana bana oyo obeta mbata ko iso absorption ko mami pela na bana nyonso ba yokisinga place na beta mbata pa na nyo ko banani na mwana oyo manque respect na mwana oyo aza impoli ndeti nani non niti nani nga na otanga bango ate c'est maman mo ka bengi mama c'est maman mo otala zo yoka c'est maman mo bengi nga ya wana yebisi na litoi mama beta kingandi donc yopo yebi bato fo mama beta bango même tozo na kata famille biso so na kata famille tozo mona bana ba manquer mama respect mama beta to ko yeba na biso no pe ka famille mais eza makambo ezo leka na télévision mama zo tala bato bazo manquer respect a mona bango sikonga na otanga bango ndeni. Voilà, merci beaucoup à Tobombeli Biso na soutenir émission. Non na mankamu na pesa mutu mo passe na vie. Eza bien mutu ai ba kasala ki mabe oza ngo consciemment conscience à cosité. Ayebi conscience na imo ndenge zo sala. Do tanga sali mabe, fa ba kena sali mabe. Ko lala te ko tanela tongo te pose ko sali mabe. Mabango pe mona na misa batunyo surtout ba oyo ko batunyo wana on ba téléphone. Donc na sala ki mabe kende vers ndenge lobi na liloba nzambe kende bokutana na mutu o saki mabe bosenga na bolimi so likambo esila soko sali bongo te seke likambo ezaka kwa dossier za l'état atoki mboloya dossier ezonga voilà merci beaucoup on continue en tout cas tozana na mama epela na ebité olandi ndeko na yo Thérèse envers ndeko ne Belvi Kandi tenga landi Thérèse mais manungu yoki te ba biso ki yoki kaka keno atomboki mais éviter pourquoi donc voilà ngana ko aider yo c'est lo ba dire na ye alobi que ndeko ne Belvi Kandi azotinda bato ba finga ye ba finge ki aza alinga bana mike ba traiter ndumba bazo finge de tout derrière lobi ko bango bazo ya pour ko finga ye a ko finga bango te ya ko toucher kaka Belvi Kandi kasi mabe yango na tolo basi ikoma mafinga ndezana iza mabe makasi mafinga ngana zaki mape na prison ngakuna finga ite na loba ki ozomona na misu metango ozoko finga injure babimisa nga livre wala kisanga livre mo livre oya mibeko ya bato nyonso bafingaka donc une fois ofinga mutu surtout na télévision ebaka image ezotikala et donc so bakena opena neti na grande instance bakena on a parquet en tout cas otikala kapo na mafinga wana ils na 6 mois 6 mois à prison yambano pour gouverner na prison 6 mois kana mafinga pamba o parce que bato bayeba ate kitango finga mutu etikala so akia fundo surtout na image en tout cas bokanga
bakanga alors eza bien te toyaki kosala mosala oyo toza koédike masi tokomi susu biso mo bapoli ya kofingana konyungana nyunga entre bino na bino oyo kuna aza na bato ni balekaka bafingelaka ye okuna boye okuna boye okuna boye mais wana ezali eza bana nyoka ti bana nyoka bajida baiscariote nalandi ndeko mama Thérèse alobi bakofinga abimaka na bana mike bwe na bwe alobi ya préféré ne kututa mosusu abimata mosusu na bana mike ke kozala lesbienne onika za kombo aza kopesa ngo mingi na Bellevue kombo lesbienne wana bato mosusu bagana nango bavite yebi te na poto bato ebele na Afrique du Sud na Brésil te nga yebi te te c'est que oza journaliste te na yebi bato bagane nango vite te oza journaliste te faut talaka baimage eza baimage bongo kombaki lesbienne ebimaka pamba ebima pamba te parce que bato basala yango baviva pede babima parce que bato bavivaka basala yango bazali neti mwa mwasi moto garçon mo achange na sexe nyonso to koma vraiment pede mo ya lofiofio oyo mwa mwasi mo aloba mikolo nyonso tu na telefone aza kitoko donc so otali okondima te donc eza sentiment ya moto alingi asala ozo comprendre moto na moto aza na guna ye na capacité na mamna osala donc moto akoloba teke ngai lokwa yo obali yaya nga mpe fona bala yaya so eguna ngai eza ya baya mike d'ailleurs bolingo eza na age te l'amour n'a pas d'âge il suffit moteme tout ana nango wana tozomona tata mo ya 60 ans azwi mwana mo ya 16 ans yozolanda te yo moto akolo réseaux sociaux moroto consommation na robon babi ongi toujours ezali donc eza nango nature eza makambo motu na moto alingi asala vi na ye mpo na se na moi oyo moto akosambisa moto ate ozo comprendre nzambe apesaki nyonso tu bato moto asala ndenge alingi mais reconnaître kaka non un jour nzambe ali so omoni ke non nasalaki natiki nasenga pardon nasalaki mabe otiki nzambe aolimbisa ozo comprendre donc soki olobi te ngai na simi na ngai 666 donc nakotika te nakosenga pardon te oyebi kaka place okende parce que nzambe aosepela nango te eloko esalaki ya boma Sodome et Gomorrhe yango wana ozo comprendre donc mutu na mutu asalaka oyo alingi donc ngai na kati kuna naza te parce est-ce que mama pele na musala po umeli makasi baleki bayebana bayeba koko baye na musala est-ce que makambo wana na mode bino théâtre ezala pe makasi eza pe na bato ba pratique rango mais za goûter makambo mutu na mutu asala guna ye oyebi be bato basala makambo wana pe na mode na bino mais eza na mutu na mutu asala makambo na ye toyaki tokuta towuti babranche différent toye tosangani mais muna mutu ntango azonga ndako tosalika makambo toyelaki muna mutu ntango azonga ndako kesa vi na ye ti ona vi na ye normal asa vi na ye donc yo nana droit okanga mutu te nana droit apekisa mutu te opesaka conseil nana droit apesa conseil pe te conseil po opesa te conseil ya bie bapierre na église pas pasteur de la foi na pesi bangote il n'a pas ça conseil bien azwaka na temps ko fukama ko s'agenouiller ko sengela bino pardon pour botika mabe bosa malamu donc conseil à l'église l'église ngata na pe conseil ça doit passer yo koza kulutu kulutu na bango non plus voilà ngate voilà merci beaucoup baoyo côté mais maman pela tulani pende kono Gabriel pe atukisa mingi atuki oseki fola ni tumba lelo pe komone tomba mi makasi na fa o ayeba ta mutu na makolote atiki atina kata dati te mais komone tomba mi tolandi asiliki makasi yem dati te atini dati te mais komone tomba mi ondire bazo eloko babambi ondire alobaka makambo moko oyo dati ko bimisa ngo lelo oyo na yebite ngai donc yaza tumba yaza maya pembe yaza maya océan agarda salité na nzoto ayo kotumba pardon Gabi pardon asenga bato pardon abaki ya nini ba problème ti moi ça bato mais ba problème ezolanda ye comme des otombwama pardon mutu nyoso nazokisaki na lingi ba problème ta 5 bato pardon azongi na ye normal mais baboti ye lisusu en tout cas yaka milieu ya théâtre biso toa bata scénario ya tosala scénario scénario emo eza ovandi bobandi obule papa okomisi likambo mpe réalité bato batabi babi en tout cas eza réalité ozo comprendre
donc ils ont mokili Gabia passé ta quand mutema donc atumbate ninga yokika le quoi c'est pardon avant les kimia bien oui parce que bato ba ko finga ils a bato o balobela belle vie donc bazo mais il y a belle vie ba bongisi déjà bongisi na belle vie mais tant que bata belle vie boya bazo ya ko ba n'importe quoi si comme on a yé tamsu c'est ça la qui tamsu akoka ça peut tamsu ndeko ni mutako tinda bango ba leka teto egoza nini bon na évité parce que makamba ya ba belle vie boy ba makelele o jupe temps ba sengi ba tikango ba c'est le fait parce que de maître professeur non mata professeur pasteur de la foi le baki ndenge sengi pardon fukami so boyo qui était tant que Moussali Nzambe tant que représentant de Dieu sur terre ndenge boyo ki ngate soki boyo ki ngate il y aura des morts. OK. Hein? Wana ngamba ba comédien. Nangamba na biso ba comédien, il y aura des morts bat pa ko bomana. Bat pa ko bomana mo ka ko finga so eleki trop. Et comment ko bomana. Ba biso ba biso mo ku ba bundate. O te ba simba na nzoto ba bundate mais ba ko bomana. Muta ko mamba ko bomana muta ko beto pe arme de loi au kufi. Tuika to lelia ba artiste ba kufaka parce que aza mosala nzambe makambo ya zolo ba yango zo singa biso ba tuto yosani to yoka yona bi conseil voilà conseil ya bien faut que ni koyoka na église soki mutayoki na église te ekomami bazoye bakangeli banga ya kilo babwake na mai mozindo et comment ma bonne la Bible pour boy koyoka famille boy koyoka baninga akena église ayo quitter en tout cas à la place mso ayo kate carrément faut ba kanga ili banga babwa kaina mai mozindo ndé comment ma la Bible donc o to ko lo bana batu ke non place tozo kende biso moto yeba mona mutazo timola libulu na ye mona mutazo sa chemin na ye atolo bateko e komela ngai po na yebi sustain na bosani parce que biso to lo ba to bosana hein pour tout le bac belé tout bosana mais moto yo lo beli kambu a bosanité. OK. Voilà merci beaucoup mamé piratozo qui est malé mais ba sortie médiatique il est vraiment tellement ébélé tout le monde sous sortie médiatique ya ndeko na yo ibutu o bosala ne musala moko aye ko tumba Zaire ya libosoro alobi eti azalaka na dedi kitambala yebisa ke data za moi na ete te wana salaki ya salaka ba jepo bien mouvement album aninga solo mais j'ai ce qu'il y a mais choqué peu moi na te moi na faille ba ina milia ba théâtre mais bilo ba tantine ba papa ne bozo sale bilo mo boya ndenge ka pa ba musala iko place à élite ils ont place à facilité tout le monde pas attaquer maman Thérèse attaquer comme mibala bimana théâtre bimala théâtre donc on attaquer tribon je crois tribon comme mort ya bongo pour maman Thérèse abimana ye pour maman Thérèse tanga leki na tefa lobi kenga na bimana ba théâtre te boya na boya ya ko tanga o ya Belleville o ya ba ndia ko bimisa wa ndeko no ibutu ibuta uti okufela mama azandinga zana mwana etiki atikoluka ba problème pour mama okotela zate ibutu to chaka éclaircissement makambo datinga na dati bana mukie OK na dati mukie mwana dadi kitamba tant to ko tourner kuna ba miraisa bazana kuna na nini ba mugondo bazana ba kote wana kote ngeza ni babenga oni kote ba vanda kote dadi vandaka nakasavubu kote kuna donc na okende na omona ke dati so bo vandi bo to ni mona pe dati ai papa donc alors le bazar ninga ba jeza pena mona na propre voilà so kaza comme dadi et on ba pesi dati pour ba sangisa comme papa na maman voilà mais ni makambo zo kende le mamé pe les zo kende mabe nani sikuwa kotika nana otika te parce que mutu azoya ko défendre bakenga na laver memo na laver posonanga o pazo eluka aeleka o kuna yazo tinda bato bafingela mutu donc nani toko yo batete opesa nani raison nani toko opesa tort bato bazo tinda bango bazala libre kotika ko tinda bango soki batindi otesi ko kende lisusu bon maintenant surtout bazo finga bazala bata Belleville te nazuna kana parce que maman Thérèse alobi ndeko maman tuma pa lobi eloko bongo te Belleville non na ebité
soki mtazotinda bango ayebisa bango batika mais soki azotinda bango te bango moko bazwa conscience que bazo créer désordre na makambo na bango ozo comprendre na makambo na yo moko zo créer désordre parce que vie eza na mulai oyebi te on ne sait jamais oyebi te nani nde o azali sous liboso koleka belle vie ozo comprendre oyebi te shit nino koya kosala po oya ko remontada oyebi te donc timola libulu na mesure na on eza mesure cercle eza mesure cercle te nzambe na eza ta terrasse donc batika c'est pas bien et zo pesa na ngope le kumuté ils ont kumu na ngope nzambe te d'ailleurs nzamba o sepela te parce que batu maboko za na même caractère te mais même pela ndo tala lo avenir te lo sondo do bokoma na ba parti bokoma na de bande ko balobaka bokoma na deka o koto yo bata koto na bata koto yo et ça la konde ni kena kala bozala ka bino oza libre ko tourner te na kaleza pe bongo kaka na kapi bozala système ka ba deka na ko sona o neza lelo ka bo ouais bongo vienga dele bazoswana na nani te na papa wemba kutu bazoswana na mangbaou baleka na télévision baobwaka na ba interdiction pe zalaki non interdit bango basama na bango te interdiction par rapport que l'autre to mona ba chaîne na biso le oyo ba otia so ba film donc soko tourner koto za droit ki ne kuna te kuna pekona ne pe zala ku makasi donc yo za na groupe oyo ko ya jamais na répétition ba ta groupe o ki était neti batamuyombe gauche bakoya matanga ba comédien te soko matanga ba comédien lo balongolo bulo ezali makasi pour les atteint ezali makasi yo ke tourner neti ngai bu na tikala ko tourner na ba groupe bato te mais one is c'est normal aux autres ezaki ba groupe mais ils ba groupe ils ba chaîne pourquoi ko interdire bato bon déjà oui c'est que ba chaîne comment ba chaîne wana eza groupe eza mutu mukolo groupe nda sa chaîne nae kolo groupe nda sa chaîne nae bon te eza ko ngana sa chaîne ngana ka bato ba oleka na chaîne ngati ezala déjà oui ezala déjà mamba kala mamba lelo te biso to mona ngo to yebi yango to ba guerre d'esprit on peut beaucoup tani na matango o sentir pena que o batangadi os moi bango wana bango otali obi o batatia ya simba otali obi wana batasalon do kanaka to sangani ndelo esangisi biso matanga tant to yeko ba no biso mo to s'en prendre en charge to banda ko kunda biso moko ndeto ko mo sangana ezali bongo o sangate bo vandi bebo solola o ezali bongo ezali ku ya danger ya danger o ku bongo ba sala yango te ezate ya o bangana ya danger no tali wabi ngape na ko luka matumo lika place pour vandi wana o kapena no apena guerre ezali ba o ba simze ba kiba o do fo so bo lati pe kitoko te so po ya makasi te bo pola ka wana ezala makasi ouais yango ka c'est esprit wenga zwati guerre d'esprit esprit wenga zongo wana zongo kana mambo wana ti papa prêtre bangadi aussi papa mona voilà merci donc beaucoup ezala ngo makambo kala siko nde lokola bana bayebi te bazongo non yebe mona luyenge na mopepe mais eza siko mbabe OK vous comprenez eza mabe parce que il faut to sangana OK union fait la force toko pesa na makanisi ya malamu pe to sala loka bien mais tant que tozo kende na etikaka ki gros de moko boye ya division ya division ya mabe vous comprenez biso ko tezaki ata na tango na boza bongo mais soki to kuta net na cité na milieu théâtre te to sola OK vous comprenez to sola ande calme izala na bongo ta beta kara betanga kara mais to yeba na biso pe masu to ba pire mais ngana ko yo to na répétition na minute yo po ko yo tanga na répétition na biso so yo répétition si to ko ta biso na répétition na biso nzela moko OK vous comprenez donc izala na ngo mais oya lelo kuta ya ta bongo ezate keso to za ba pire to kabwadi pesa to kabwadi pesa lelo kilelo vraiment na kilelo siko ko mabe to kabwani vraiment ya kokabwana ya kokabwana penza ikombe na tina ba quartier pe boye bovanda commune mo bolo bana ate c'est pas bien
On est sous art. Voilà, merci beaucoup Mamé Pera, merci beaucoup l'intervention. On t'a retenu ni na passage na passage dans le na nyos auto tu ko solo na nyos ozai ko leka na ba faire nyos ya mona ki adati hôtel ya Mama Teresa hôtel matumba sous ça na conseil Mamé Pera ko pesa et conseil moko eza conseil moko clé na bango na makambo nyos. Sur conseil exact. Ngaza na conseil opesa te ba yoka ngati. Te ba yoka. Ngaza na elika ba yoka yo. Yo oboli batango otala bango bien te tala on nde ba olo ba. Ozo ba zo silika. Na biso ke ba mela ba rouge te ba fono na ba bombe. Ba yoka ngati. Sunta na kutsa yoka ngati. So kuti sin peut-être na yoka. Yo na bi collise. Mon apparemment peut passer de la fois boyoka ngo te passer sous boyoka ngo pasteur alila atima bolongo na semaine mais après ngo makambo ya kaka bongo yanga conseil na bombela Angelu Jackie yanga conseil na bombela Angelu Jackie ah non bayoka te parce que baza ba parents bana na ndako ba pesa pe bana conseil de mangomba osala bango pe ba ko te ya pe bango mona tenatika non c'est ça la bien. Ça bien. Ngata na lobby wana na bébé ça souffle na ngai donc même na garder conseil na ngai. Voilà, merci beaucoup. Moi quelques statuts pour que tu chité na bicho déjà. Ah, tu chité. Ah, obeninga mon pousser. Na bino mukuse te yo moko muto yo moko ozoboya ko pesa biso ba makambo susu do ko. Te makambo oto solo le ngwana est important. O ngana loba o ngana na ngana ko kota na katsa nzoto muto te pona bisa posa na. Tanga sala ngo peut-être azwela ngombongo ngazo elote. Siko tonga na loba na gagner. Vous na loba mamna moti bango ba mi placer. Vous comprenez? De yo ya ginde poko ngana ba nokota ngana bango na ba lobimisa bango. Oh là là. Na ba ndoloba bango po esani. Non non. Et ngana pesi bango ona lobi eza motu ya koleka o bango ba lobaka. Vous comprenez? Na lobi ke non oya batika koma Mama Olive. Batika ko swana, batika ko bomana. Eza bien. Bingna lobani. Na ba ndotanga ba komona bango après si matin ba ko mapenga ali au moins tanga na prison. Binga pe bien de na kendaka. Alors, en 2024, il faut tout le monde doit changer. Vous comprenez, hein? Ok. Il y a autant à la prison. Dans le parquet. Tu es Mbalo Yanoya. Yambalo Noya. Eh, Yambalo Ndenoké. Yambalo Toya. Yambalo Noké. Moi, je sais pas, Yambalo Toya. Yambalo Pezalate. Yambalo peut-être un anime notinda. Donc, ça a battu au Tinda Bango. Kenga za bato tinda tina bina mbalo nde na ko tinda kasi na lobo za bato nazo luka bato basali oninga baluka nga peti baluka nga likambo mais batika ndiko Mama Olive esa bien te yes salité Mama Olive a camarade na bango te a camarade na bango te tamu ki ba même pas même mesure donc batika on t'a fait cet exemple comment Mama Olive te loba na yo makamna sala nde to mesana osala bopota na bino na bino botika koma ya mama botika po ego ya kosaka non tant que vous bozo continuer et comme bota susu Mama yebuli ko na bino. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, on a fait un boire kaka. Donc, nazo boire migolo pe na boire minité. Na changé pe na ninga boire. Na boire kaka salon José Mampuya na Londres pour une des grands prêtres mères. Et ben j'ai écouté depuis 1985 salon José Mampuya na Londres tilelo et résistance à bongo. Un mois si les sous. Alors basi ba soana na bango au bouler rien. Donc il y a José Mampuya, salon José Mampuya, à Saïli Bissopé, et là au moins qui toko en a limité la 10e nuit Ariane BNB, où ils ont que so coachwana, au Saïba séjour na bien, au Lali donc Londres. Taka ya José Bekisko Londres na Katsakim, na limité na quartier résidentiel. Donc ils ont na 10e rue so komi au monde appelé que non Ariane BNB José Mampuya ils ont qui toko. Chéri Nono, chéri Nono, le breveté batteur intelligent, balobi, dernière catégorie, y a Mpiji. Moi, chéri Nono. Chéri Nono, y a Zachete. Moroto consommation na robon, dernière catégorie, y a Mibali. Bambote place Ali, donc viens à Adrisha motomètre en banzame, Beba Zibeba. Toujours idéologie de Lubala, Ezalaka Bongo, les vrais héros de Kingabois, les ressortissants de Kingabois, les stars de Kingabois, tout le monde
vice-gouverneur Jekoko Mulumba soso ya mboka matembela simandako oya solaka kitoko na bana limité Jekoko Mulumba biso nyonso tona simana tina suka nde to votaki yo ndengo bimia premier na mwamba abima premier na mwamba vraiment donc ndenge facha bima première ne pe Jekoko Mulumba bima ya pas ezaka kaka ya mawana est na biso ndenge bandeko na biso bazokufa ndenge guerre ezosila te yango nde ezosala passe donc nayebi te tosala nini basalela biso nini parce que na est ozotala ozoka na posa kolia te donc mawa nzambe ekita na FARDC na biso bakine pe na kobunda neti ngamo lelo na lali na mona konde na est nde nazo kima nde bitumba wana nde masasa po na tala yango mingi lobi esalinga bien te donc bandeko na biso bazo souffrir to sangana po na bango to pesa pe mwa makanisi mayele to tika kuswa na bakamba pamba et ça la biso bien biso ba comédien total na pe kota est toko sa pe film moko pe boye ata ba groupe ngwana oya bataba mbongo bo sali bozu ba mbongo wana bo kangisi yango ole to sali en film to kumbi on to tika ata bandeko na est parce que o sala bien na lisungi wana ndeko lo bakie solo to sungana ka po o to zo sungana awa yo simba bien te to sala ngo pe na bongo ezape da bien so za ibe na idée wana okende est en tout cas sala yango soko za ina ngote profiter aux yango parce que biso soto za batu lelo yo ezui na est biso pe ato ebite mokoni comme la biso donc donc pour nous ngoloba. Merci beaucoup, c'était la mamé pile en tout cas zalaki na motema polele ya koloba wazaki nango besoin ngana singa na bino tongo le meilleur kota botela biso du début jusqu'à la fin buba tala ka ba temps forte bozora temps ko consommer biso eza façon ya ko soutenir musala oyo eza façon ya ko sunga biso pour que tout ya toujours na biloko bien obilo bosinga biso. Merci à toi Josué Foka qui était derrière la caméra pour na musala kitoko sabuna meresoni kaza le cœur du chef. Je sais semblant à misu minene yo nanga misu mike je sais talent mbuma misu ndinga za kana 5 clés ya zo rapidement dans image je suis image. Voilà, quel est à toi Naomi Mayele Panzu la légitime bambote no pas aux alliés afirme moi ma mère depuis la France na peso bambote pas aux alliés en tout cas bino so bolinga lembingazo na linga rabino pe na linga rabino boza toujours wana pona ko soutenir biso botala rabiso du début jusqu'à la fin vous partager vous tchaka ba j'aime ba commentaire na bino et vous allez vraiment bien là je vous dis au revoir na bino to monani prochainement bye bye.